Bachako. Bachako c'est comme si innocent s'adresser na batu moko. Alobaki kaka moto na mutaza na place na ye. Yo Chako place no tala batu ba mona ke no za na cage. Yo ntaba musano no za ka singa na kingu. Pemba eza sans polémique. Débat wana. Sans polémique ba biki innocent comme finga ba mikolo. Akomo manke ba ene na ye respect. Nani afingi asali ni. Mo esa la pe bato sonit. Comment la moto net innocent ba mikolo boko moko lobela ye. C'est-à-dire que bino ça de bo raté. Ba raté na ndeni. Mais comment ba na mike boko moko lobela ba on a place bino na age na bino bomi lobela bino mo. C'est que ba raté. Ndenge pe innocent sali 1 million de vues. Ni trace. Est-ce que vous avez que les autres bêtes déjà à 2 millions de vues? Vous voyez comment tu as so parmi ba Jérémy. Voilà, bonjour mon ati, bonsoir partout dans le monde. Vous avez la métisse noire. Balobi moi ça mwinda mukebo s'abonner massivement Nushka TV babi ce que tozo pesa makambo. Bo consommer ba vidéo. Toer mbala. Mon vieux toer mbala. Bo consommer ba vidéo, bo consommer ba publicité parce que yango ne makambo. Bo ça toujours branché dans Nushka TV à idéologie, c'est idéologie. L'autre ça la analyse. Nanga mokote na bouga de la presse to me kopé ça la analyse na générique ya innocent tomoni ntabana singa tomoni koto msusu batie Tchakou na cage tozo comprendre te to me kopé ça la analyse babi lelo za ki 4 ans ya bana membre Karine Mokonzi ba fêter ki lelo ba sali clip na bango na kata clip na bango ba bengisi ba invité tout le kato ba nana ba zaki ba invité et pourquoi ba sali clip et pourquoi ba ko se lelo msute ba sali organisation wana nani azana sima na bango toujours Karine Mokonzi ana kina na zote na makambo wana elongo na Bogard de la presse invité spécial ya Nushka TV to mekape to solana et puis mambo itali concernant balobi yemoko Ferregola. Bogard de la presse bonsoir. Bonsoir Laetitia Kou ya Kasomo. Bon yo mutaka mutarando yo pour muta mona membre. Et mon vivant ya. Rando eza na ngo rando. Mais toza bandeko. To me mango pe na ba façon mususu bato bazolinga esale mawana. Bogard de la presse expliquer sur babili ezaki 4 ans ya bana membre o ba fêter bongo ya pona nini nde ba kosi 4 anniversaire na nini ba sali clip ba yembi et c'est passé comment ba bengo ezaki par téléphone ou par invitation vraiment. Ezaki par invitation, merci beaucoup, une très belle question. Ezali lelo 4 ans ya bana membre depuis 2016 2020 ba sali 4 ans ya pamba ba fêtaki omoni fidélité futaka. Mutunet Karine Mokonzi azana batu na ye bazo soutenir ye mais ba fêter bambolo bango ba exister. Ezanchaka fêter. Tout le monde mais quand même journaliste. Donc les deux qui 4 ans, n'a pas invitation pour la display. Oh, ceux qui ont un clip qui ça, y a un moment un clip mususu et chouaka. Ben oui. N'est-ce pas clip banane déjà échoua. Batebele basel ba clip et longue Bogard de la presse dans l'angoté. Ouais ça est long après de ouais ça est long de confiné. Ouais ça est long ils c'était en confinement ou bien avant corona té. Ouais ça est long de confiné. Donc long moko bo ça dit que bazongi sango na rai. Na moment écossais encore clip tout fona la peau tala kakata yo mo. Comment c'est passé? C'est passé très bien, ba fêter wapi? Ouais, to fêta ki na Kitambo juste kaka na maison communale. Les gars qui kitoko to sali ki pe clip na les gars qui pe na clip en tout cas bato baliaki ba melaki coup de chapeau na bana membre bato bazwa ki l'initiative ya ko sali loko bon en tout cas na sepeli à trop. Et puis tant on a pe na zaki invité na invité bato mususu bazaki ba invité. Donc on se retrouve pour ne belé parce que bi bana mambo bazape batabarando yo boza pe mutabarando boko sangana bino nyonso tout na batu misusu te wana ezalo rando ngo pe batu bazo barando ngayo tozana yo te toza l'émission awa na bandalunga na tambola na zana ngales rando ngamutu na bomba Jésus. Merci beaucoup Bogard de la presse. Bogard de la presse. Mamba clip a innocent. N'habitez d'abord on peut se nommer félicitations pour la clip et puis tout quand on a deuxième. Une très belle clip Innocent Baloum Innos B. Jeune leader tigre. En tout cas on a s'appelé vraiment la clip. Comme un tigre. Tigre ils a rafalé. Tigre. Ah, bon. Les tigres. Innocent Baloum tigre. Kuna sort peut-être pardon, je vais plus citer les noms des gens autoninga makambo innocent. Ndenga sali clip pas bien. Ache bablo ka ba américain ndenga ba chak. Babylone ba américain. Donc baby simbong ebele na clip mes messages moi. OK. La musique world. Afro Congo jeune leader. Muto simbi yango donc merci beaucoup na clip pas bien, félicitations. Et puis côté message Tokos, c'est les gélé.
Voilà, merci beaucoup, Boga, Boga de la presse. Félicitations, il y a Innocent Kalumbe, na générique, na clip. Parmi les génériques, on a BT, on a confiné, bimi, meilleur, on a meilleur clip. C'est un an. Tozi Fabricas, Innocent, Tozi. Innocent, ça le clip pas bien. Malgré tout, il y a chance, ça va côté sur les bannis, mais autant, il y a bien. Mais qui ça, c'est ça, ma bien. Donc, clip est les qui est innocent. Des fois, tu es comme ça, bon, tous les trois génériques. Bachako c'est comme si innocent s'adresser à Batou. Place yo chako place no tala bato ba mona ke no za na cash yo ntaba musano no za ka singa na kingu pemba eza sans polémique débat wana sans polémique ba biki no sa ko finga ba mikolo akomo manke ba ene na respect nani afingi asali ni e mo esa la pe bato sonit comment la mutu net innocent ba mikolo boko moko lobela yi ça dit que bino ça dit bo raté ba raté na ndé mais comment ba na mike boko moko lobela ba on a place bino na age na bino bomi lobela bino mo c'est que ba raté. Allez-y comprendre que Moko est un mounene. Bah, talent et autres mais bipai na bipai. Oui. Tu causes la caca toi tu feras battre. Ceux qui m'ont dit bimi, peut ça y faire chance accompagner na ba bonne chose na. Que tous là toujours ceux qui ndé nous a fait. Voilà, merci beaucoup pour la presse. C'est le meilleur clip générique. Et ça, il y a Innocent Kalumbe, les opinions, avis na il y a bateau bazota la biso. Obo batu ya ba voter akende na internet 1 million de vues sama kele mais yo bika musique na émission moto ba musique betama na ba vite to longola ba vie toute sa musique merci to longola ba vie to cha musique obeta yango kolobela yango ndete ndenge pe Innocent sali 1 million de vues ni trace est-ce que yo bika zo beta déjà la minute 2 millions de vues oyo ko muto alobi. So parmi les génériques, est-ce que c'est un générique que vous la moto quand ils vibré quand tu siko? Innocent muto alongoli tout à part les pas de Paul les pas d'abeti générique d'abeti acoustique. OK, merci beaucoup to sima côté les padres on te mona ki ndeko na biso on est ni muto za numéro 1. Ndeko na biso seng na biso glolang a ote ko bimisa o ezamo ba vérité d'après o eteli que Jésus des nuances. Ba dur o ya lobaki bazaki pe moko azaki pe mena faire gola. Omoni net oza botoko banda kobeta masolo te ya batu net ba gloria batu bien te par rapport à comportement. Comment toi tu es une femme tu passes à la télé pour insulter un homme, ça veut dire que tu n'es pas bon ou bien tu n'es pas bonne na ebité facile kango na ebité bon c'est normal bata bon bato batanga te bazala kaka bongo ozo comprendre bato batanga te bala bongo so elo ni nango bino faire gola te bato faire o balekaki balobaki o ya se sentait qui choqué et ça là que il est pas bimisa ba vérité parce que qui pemene vérité tant que nani ata qui pemene les pas nani ata chroniqueuse ah ya wapi atangela ngwa il faut que yo za na bate ba preuve ah kasi oh atanga il faut que ba preuve ça il ba preuve ni msaza na ba document na eh document za wapi un diplôme na eh acha on a télévision parce que mesana ko chama mwana ko fi acha na télévision que non ngayo sinanti mwana ifasiki message nino ko tindela yi message ezate batika nde lokuta batanga wate mwana na utaka taka gombi oh mutete la luo c'est bon yo yebi ngote ba uta bazaka biso taka monna tinga mbange bele na utaka nanga linga le tengama mais munoko bele soko cheka boy mamona zo ina mboka nanga jamais ali masango ali na o se débrouiller nanga mais ba misusu mais c'est comme si bino pe boko te faire na ba maman to na époque c'est lekele pardon beaucoup c'est les pas dans la confé belé na guitariste ne musoza kana poto akomisuka ko démarrer faire eza pour na bino boza pembeni wana bozo sala biloba loba trop maman ils sont payés par quelqu'un pour ba le gaba film quelqu'un mazo mona te tant bino bozo finga quelqu'un azate tant bino bika bozo ko recadrer batu quelqu'un azate tant ba sala droit de réponse quelqu'un a commis omoni soko za star to be soko za musicien oyemba kati soko osombe la masse eloko aliboso il faut pas sentir na Facebook oye bien ndenge moko pena ba star congolais le soka bendi boté eloko aliboso fa le kana te va finga mutu ba mone danger ndeko na ngai yebisa ngai ata yo moko yo oza guitariste ozaki oyeba foto pardon comment écoute za nani nani guitariste na bino azo finga mikolo ya biso
azalaka na fere na bosani pardon Olivier Chimanga sikoyo bozalaka toujours na le padre vieux apesaka yo mbongo apesa o caché osaleli boulot esili etili nini yango esilaka te mais yo susi na yo ezalaka bokangama na ye est ce que ye alobaki esusi na eza bakangama peut-être mosusu na mbongo bafutaki mosusu esimbaki te asali mosala mosusu abisaki mbongo bien te osoki epa fe rigolaka no misisa longwe mpo bafutaka ye bien te faut totalaka bapreve ya moto baevre ya moto toliaka de wana eza lokota congolais mpo ani lokota congolais aza na lokota moko nzambe mosusu akozala alikaki kapa bamona ye na banwani wana est ce que de la presse okotinga biso à part faire egola 5 acoustique oyo mpe beti makasi po toza na bato babeti baacoustique à part le padre ka bose mpe babeti wana faire egola fo epesaka bango bapoint ta 2 points 2%. 2 sur 10. Karine, 9 sur 10. Sankara de Kunta. Bon, Sankara est dans la comédie. Il y a un total de po. Bapoint nae, il faut pas que bapoint nae. Nous autres, on va trouver acoustique. Bon, il y a bête nini. Il y a bête acoustique. Il y a le bar non. Il y a fait rigoler les playback. Mais à la playback, on est sur sa musique. On est à playback. On a selon y. Ba vibration bazali, ba bête acoustique. Mais coach numéro 1 ezaka faire il faut apesa bango point ngai pena mikolo oza ko s'adresser pena na nani o azopesa kanda azopesa posa pena ka oloba kotika koloba te pona faire gola bon ezaka ka bato bazo tinda bango bafinga ndesi nani o batinda finga neti ba Gloria wana ti ara Gloria emoko te ebongo Olivier mais na ba chroniqueur ezaka Gloria langue. Bon, donc on a qu'un assis déjà doka ngana doki ça ya. Odoki nani? Na éliminer les. Yo pena ko odoki sa ken. Yo odoki sa ken. Mais pour nani bato ba finga ka faire rigola baza makasi te. Na na chance te oyebi. Nani? Mutu to finga ka faire azaka bien te. Ndesi na za bien te. Bazebele. Pe nani o ken alekio na olata, ken alekio na koloba, ken alekio na propre. Ozo ngande. Oyebi ki bilamba na beti même nini o mutu akoza peut-être ake na ngo feta. Mwana kini akala. Ne ba yebi si oh ya toza na kisasa te oza anden bien coiffé oza anden voilà merci beaucoup pour de la presse évolution msala ezokende neni parce que déjà na katana ngaka na zo minutes mukie pona mambo etali Innocent Kalumbe mambo etali générique clip ne ba tumusu ba lo ba ke non nenga te chakwana kanyibo na kaje wana azoko s'adresser na Fally Ipupa. Je ne pense pas non on ne joue pas avec les aînés. Wana baza ba né mutu na coin na ye. Oui. Voilà donc makambozo les cas déjà dans le bon. Conseil no repita pa batunyo to bazo manquer faire gola na ba dur na ba na ba parole. Conseil ezate ba continuer parce que nazo ko éliminer toujours kaka. Nazo éliminer. Et bien que chance ezate ngana na chance te moko. Bah qui pende oti ba mona wa. Bah qui pende pas ba on touche pas ici. Moi je connais l'histoire. Histoire nani oyebi. Il y a beaucoup de journalistes que moi je connais l'histoire. Next exemple na ata moko. Maman. Ata moko. Beaucoup ça va fan te citer. Mais mukolo muto ngwa ko leka na TV. Gloria de ale kana TV. Ken de ale. Attends comment on ngate mais on se connaît. C'est un qui fait rigole là. Mais non, ce qui a le que non petit wana boga ou bien on se connaît. Oh. Parce que je connais l'histoire. Yo ta mbuji mai maman le kana kini yo yebi ngoto yo kokutali ya makambo zo salama. Yo yeba ndeli. Je suis venu ici à l'âge de 15 ans. Commune ya mbanga liboso za bandali. Yo bino yaki chata na âge de 15 ans commune ya mbo bande mais ti lo za kana problème langue. Oh mais on a prononcera bien te. On a passé muko na zo banzamba lola pambula yo. Omona kuna te bandi mbele ba Congo bayaka bayanze baza kuna te. Innocent zo bini samboka auta wa. Auta. Est. Mais toza na posa wana te que les messages passent. Point pas. Monite mutu so ya le lo afingi fere. Akei. Tango akende bona zongi boye na répondre avant de suite. Ni gagner ma oyoka ka yeso. Bouton. Abo ende occupé. Nande. Abe tonde ka. Azana maloba koloba te po aza soto ngabe. Do mino ezate. Do koloba mino te. Papa, oyo za Bagdad mama. Oyo za bendele. Bato ango ba yekata na bougie Bachela biso ata bougie apamba.
toloba ngai na bango tosala émission ti 50 ozo kosadresse na bato basala émission molili na bato osenga bougie te bougie c'est-à-dire que tembe ok nani akolika moninga bougie soki esili yo katani seke oza makasi ok merci beaucoup nyonso tu ya Nushka TV ezali boboka na presse ezalaki na juste na mposa tozoya quelques minutes soki toza molili tolingaka tozoya mwa 2 minutes kaka toyeba mpe avi na ye apropos makambo ezolekana toyeba mpe mposa mpe ya motema na ye parce que yebi ke so osimbi le padre c'est que otouche bocard de la presse badédicace na bato no badédicace en tout cas bosabone d'abord na Nushka TV donc bosabone massivement badédicace ya to na bato tu batalaka biso awa mingi surtout bavrai dédicace eza bino babone ya chaîne on a dédié cette émission na consommer la publicité on est ça biso bien botalaka bo partager et puis bo s'abonner directement pour avoir aussi de vraies informations. Donc merci beaucoup na Chantal Bola yada donc bana les patriarches. Merci beaucoup na général Fils Nkelele et donc Mozamba l'intouchable dans les bons et puis mon cousin biso Guilin ma vakala dans les bons. Merci beaucoup na Matika son cascas. Merci beaucoup na Yomoko, merci beaucoup na Batutu Bandeko, Migra Malunzi, merci beaucoup na Batutu. En tout cas vraiment na CPL. Voilà, merci beaucoup la minute aux qui branchent Kolanda Biso. Ba grand merci à Renata Miss Motema Pavis Mbomba. Ne mona Maradona à Miss Motema ya Nanouche à Miss. Mais merci beaucoup na Bogard de la presse. Merci beaucoup Pena Théo Ombala. Théo Ombala donc merci beaucoup. Théo Ombala, merci beaucoup. Baga merci bego nyam-nyampala Blanche Munyampala balobi Mike du Tutala Matika son casque c'est le de la presse Ligue des Champions. Tokutani à la prochaine. Bye.